Mbote Nabino Balandignon, Soya Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Mbote Nabino Bisika Bozwami, Bozali partout à travers la République démocratique du Congo, dans différentes provinces, na pesi bino mbote, na zoli qui était Bozali Malamu. Bon mon messano, boyebi ke Bosolo na politique comme programme, et ça la marana direct na plateau, mais pour une fois, tout s'est décidé, tout s'est déplacé vers le grand marché pour tirer les choses au clair par rapport à Zando. Au Tobenga grand marché na français, mais on a lingala to mesani ko benga yango Zando. Lisolo ya Zando ezali lisolo oyo bato mususu balelaki, bato mususu basepelaki, bato mususu pe bazangaki maloba koloba. Il aurait fallu kotika ngonga poto tala to koma na likambo yango wapi. Mikolo na mikolo pour la toute première fois, Bosolo Télévision, la première chaîne au cœur des investigations, nous avons décidé à aller sur place pour s'enquérir de la situation à Zando, vous donner des informations précises autour de cette question. Zando, ils ont dérangé les Congolais et belé, les Congolaises, bazali impatient à koyeba à quand la fin de cette mélodie. Mais au-delà de ça, il y a aussi un autre problème. La Katia ville à Kinshasa. Dans la forme, il y a une crise sur le plan politique, au niveau de la gestion de la ville à Kinshasa. On parle que la gestion de la ville est opaque, mais gestion est alliée et que c'est lui qui est censé, il y a une bonne politique, il y a un changement, il y a un développement de la ville à Kinshasa n'est pas à la hauteur. À la personne de Jantini Ngobila. Ezali accusation, est-ce que Ezali force, Ezali fondé? On aura des questions et nous aurons également de réponses tout au long de cette émission. Mais un autre problème, le bilan, il y a Jantini Ngobila comme gouverneur de la ville. Depuis il y a comme une ville, il y a Kinshasa, Makambo ya Banzela, Makambo ya Kinbopeto, Makambo ya santé, Makambo ya sécurité, makambo ya lumière autour de l'éclairage public, tokomi nango wapi. Est-ce qu'il a assumé yango na hauteur ou bien il faut tout le la makambo ya gestion opaque ndenge bato mususu bazali ko accuser. Jantini Ngobila a outi ko porter plainte contre Moto Azalaki Kala, président et assemblée provinciale. Pour le moment azalité bien qu'il azolo baba réhabilité mais ti sikona na zongeli mosalate. Tina ya plainte wana ezali ni tokaki pe makelele mikolo euti koleka Jantini Ngobila ye na Jekoko Mulumba o azali vice na ye lokola baza koyokana te mituna ya ndenge na ndenge oyo bato azali ko mituna sango abombaka te esengeli to tuna mituna pe toyoka ye ozali kinois ozali kinoise place ozali fungola matoi yoka moto ya azali tata ya Kinshasa aza ko répondre et pas ya épiscope ya Yambo. Ngala kotuna mituna pe tokoyoka ndenge ya koloba. Monsieur Jantini Ngobila, gouverneur de la ville, eza na titre wana ndeto yambi yo poto solwana bakino na maynyonso na uti kolaksawa mbote na yo pe boyi bolamu na Bosolo Télévision. Mbote ndeko sango. Esengo nanga eza mbali bosote tokuta na masolo, eza bambala o esi elandani, mais lelo tokutani la seule différence toye na Zando na lingaki masolo ya lelo sala makaka na kati ya Zando. Mais avant to kota na makambo ya Zando to na biteni ya makambo ebele na lobi yao. Francophonie euti ko sila mokolo ya lobi. E bandaki banda le 28 to silisi yango lobi feti monene pour na ville ya Kinshasa, pour na Afrique, pour na monde. Yo moko lokola gouverneur ya ville, honneur oyozui ba organiser 9e budget ya francophonie na ville ya Kinshasa pendant que yo za gouverneur Omiyo Kiboni. Pour ngai ali esengo munene lobi tozaki na stade des martyrs na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo komona ba jeu d'abord. Il y a francophonie, il y a 9e jeu, il y a francophonie. Na lolenge yango bandaki. Na lolenge yango esilaki lobi sans incidents. Sans athlètes Mokaloba agressé quelque part parce qu'il y a eu plus de 3000 athlètes. Baouti Mipaï na Mipaï, Baouti en Afrique, Baouti en Europe, Baouti en Amérique, Baye na Congo, Baye na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
balali pendant plus d'une semaine balé kitoko balé na ba condition malamu pe ba sali masano bango da ba infrastructure moko ya qualité ndenge tout monde na mikili ya poto ndenge tout monde na mikili ya Afrique du Sud ndenge tout monde na mikili ya Amérique ezali pona ngai rêve moko yo to réaliser biso ba congolais o ba msusu ba yebi valeur na yango te ale pona yango na kopesa d'abord mokakoswa na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akanaki 9e jeu ya francophonie esalema awa na mboka Kinshasa ya mibale na opesi su mokakoswa pa mbate ezali mbala liboso nga mona Kisasa na butami na Kisasa na kona Kisasa komona ba infrastructure oyo tomoni mbaloyo ba salle de jeu ya kitoko biso tomona na poto totukala jamais komona epa na biso na Congo ni même na Brazzaville komona yango ndenge batungi yango en si peu de temps dans un moment où personne n'y croyait dans un temps record ezala na stade Tata Raphaël ezala tout autour du stade des Martyrs comment dans l'infrastructure il y a mutuya ya ndengwana je me suis dit l'impossible n'est pas congolais pour yango merci beaucoup Tata Mokonzi ba kinoise na ba kinois ba rotika la robot sana yote na manso sali pour na kotombola ville ya Kinshasa pour na kotombola ba congolais pambate pendant semaine il y a francophonie pendant toute la semaine capitale il y a francophonie ezeki awa na Kinshasa donc tous les yeux de ceux qui parlent français étaient rivés sur Kinshasa non sur le bango braqué sur la ville de Kinshasa et il n'y a pas eu d'incident pas du tout d'incident comme on a les sous plus de 600 000 personnes tout autour il y a stade il y a palais du peuple stade de Martyrs tout autour il y a stade Tata Raphaël baye ko participer na ba jeu kota la ba jeu kota la ba différents spectacles notamment ba concert il y a ba faire il y a ba maître Gims moto moko te agangi ba tinga mbeli oh ba ibinga boy vraiment félicitations na Tata Mokonzi félicitations pelo lisusu na ba service il y a biso à sécurité notamment à la police pe ba service non apparent oh ba sel mosala ya ko maintien pe pour rétablir l'ordre public dans le mboka Kinshasa. Ezali esango makasi po ngai yango na kokumisa Tata Mokonzi na kokumisa ba acteurs nyonso yo ba participaki na 9e jeu ya francophonie pe ko mona pour la première fois biso ba congolais to participer na meeting ya monene lokola 9e jeu ya francophonie pe tozo mbano ya kozwa 34 médailles. Ezali eloko moko ya mbala liboso pe esalami sous mandat ya Tata Mokonzi ekolo sous mandat ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Ngobila Gentili Mbaka pona biso ezali eloko moko tokoki kobosana te ti tokokenda kati ya malita na biso tokoyebake na Congo na Kinshasa Tata Mokonzi asalisaka batrace ekotikala 9e jeu ya francophonie mais biso banso tozaki présent pe totiaka maboko ndeko Gentili Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa. C'est vrai qu'au Mokonzi d'une manière générale, la réussite a toujours plusieurs pères, mais Cheikh Azara toujours orphelin. C'est-à-dire, aux hommes Koumissa, pour que le gouvernement central à Tchembongo, ils ont profité pour partager honneur. On a senti négligence de la part de yo. Je parle de la ville, pas à titre individuel, mais yo le rôle de Tata ville. Implication dans l'activité belé toyebaka. Depuis aux Arakati à ville, tant aux s'impliquer tout le monde. Ce qui n'était pas le cas pour la francophonie, mais gloire aux autres partagés. Mais tout le monde implication na yote, na ba place est belle. Bon, bateau ba winga su ba yokio ba ningisaba moto et ba osekama muke parce que ngai na wela gloire te. Na wela gloire te. Na ebi pe ndenge ba wela gloire te. 9e jeu à francophonie, je me suis impliqué moto na moto azaki na part na ya responsabilité. Biso ville, tozaki na responsabilité. Il y a quoi assainir ville, bandé pendant les jeux de la francophonie, on a dit ville, qui est complètement
Asseni, ministre de l'Environnement, Assaï Mossal Makassi. Et il était question de Bongissa Barter, neti université, tout ce qui est en gros, éclairage public, neti Lingessa, tout ce qui est en éclairage public, après l'avoir construite, tout Bongissi Yango, tout Tungi Yango, puis tout ce éclairage public, pour permettre athlètes ou qui loger dans le campus de l'université de Kinshasa, bakura kuzwa nzela ya kokita malamu na bolembu nyonso bakitaka bayaka na Tata Raphaël bayaka pe na Stade des Martyrs. Et puis Ngamboko, j'ai participé au jeu parce que j'étais invité à remettre les médailles na ba gagnant misusu na pesa ki bango ba médaille et puis à l'ouverture comme à la clôture Ngamboko nazalaki na accompagné ki Tata Mokonzi et ezalaki et c'est mingi avant de courir dans l'ouverture, il y a un stade, il y a plutôt dans l'aéroport de Ndjili, où il y a un président, il y a Togo, président il y a des membres, où il y a qui pour l'ouverture, il y a Bajé en francophonie. Donc il y a un stade, il y a un vice-premier ministre, il y a économie, Vital Kamere. Juillet, tu es dans un stade et puis tu participes à la jeu le quoi. Donc implication dans moi est totale. Pas tout mususu alwara ou moi isumanya ah ngobila s'impliquer dans la ligne. J'ai à francophonie, on a laissé des présidents. Ba drapeau et monalité le long ya ba boulevard, ba drapeau to yebio. Nous avons choisi, c'était pas à moi de le faire. Il y a eu un gros budget. On n'a pas senti des panneaux sur le plan publicitaire, bah panneaux na ville et la guide. Bah panneaux ils avaient dit. Ezagi Moukié par rapport à l'activité. Toyebi grandeur, bah précédent Ezali, Toyebi Ezali. Bon, c'est-à-dire que négliger francophonie. Bon non, bah tout négliger on a Ezal langage na bango, bah mesana koloba, bah on continue ka koloba. Ata to pexi bango bah on continue ka. Bah loba qui lobby, bah on loba sous le lot, bah on loba sous lobby. Alors, pour abisso to check bah panneau, pour ça non, tout ça yamba. J'ai la francophonie et puis tout ça qui cholage il y a bordure tout ça là tout ça li ba baza ko ya na mboka na bino to yambi bango na sengo to yambi bango na lokumu en tout cas pour ngai polémique ezate kutana tozali en direct bato bazolanda biso mingi ezali ba congolais o baza éparpillés à travers le monde bato baza na Allemagne na Londres baza na Mbandaka na Kisangani na Kikwiti partout place tozoloba bandeko bazali bakinois pe bazolanda toloba mokie mais toloba solo ko bakinois ba ebio olobeli makambo assainissement na moni ozobeta mo asete to assainir ville wana olingi omibika par rapport ya projet o bandaka osukisa te obota mo na kisimbi yo moko mais comme ça on a sibate likambo ya kin bopeto likambo esukisa yo maele etikala kaka slogan ya pamba likambo ozola ba 2 millions de dollars mbale belé na gouvernement central. Oh, bolakisi ndelo na bino, vous êtes incapable de donner le résultat. C'est vrai que le baba fou les a les sous-soutés. Mais Kinshasa est comme il quoi la belleté nengo estimaki nengo la kaki bandeko. Lelo otiki kin bopeto au comme na mambo assainissement ya choix na yo jour yo lingi. To constater pe assainissement. To koma assainissement na yo. Ezo zalaka soki papa ye. Assainissement no soki francophonie. Mais assainissement en permanence c'est ça. Donc apparemment pour la Gentini Ngobila assainir la ville, il faut mupaya mokwaya pour pesa au makaso assainir la ville. Bon, c'est un problème réel pour Goloba. Pour assainir une ville de Kinshasa, une ville de plus de 17 millions d'habitants, ce n'est pas facile. C'est pas une mince affaire. Nous avons ça là. Et puis, nous avons des difficultés moins mingi, nous avons l'accès en gros. Et pendant que projet Nabiso, il y a Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto et nous la raté salubrité. Kinshasa Bopeto est ali salubrité bien entendu. Il y a le projet Nabiso phare, mais Kinshasa Bopeto est la santé. Kinshasa Bopeto est allé dans le transport. Kinshasa Bopeto est allé dans le grand marché. Il y a une bindo, Bosoto, salité. Et d'après Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto et Ningoloba, balabala pe ezala, au bateau, bakwa au tambola, na ndenge ekoki. Ba mituka tambola. Donc, assainissement, il y a voirie urbaine. Alors, tant qu'on a un projet Oyo, tout ça, le gouvernement central a appuyé Bissot. Avec une enveloppe, n'est-ce pas la marade à Mbouga Nyonso. Alors, personne d'Akissa, na ville à Brazzaville, c'est une petite ville.
il y a 1 500 000 habitants. Alors, gouvernement central, il y a Congo-Brazzaville. Bapé sera dans la ville, il y a Brazzaville, 7 millions de dollars chaque mois. Il y a mon gouvernement central, appuyera toujours. Pona, Isala Etali, salubrité. Alors, mon candidat Bisso Ekolo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis l'époque, il y a un ministre Ilung Kamba, Ogego Tunaye, président de la République, a Pesaki Ndingisa, va payer la ville de Kinshasa 2 millions de dollars chaque mois. Alors, quand le ministre Ilung Kamba a banné Kobungisa, il kanda pour nous payer biso, Ayeko Kende, premier ministre Samalou Konde, premier ministre, Ayokoma, a PCP Ngisa, le ministre de la Santé, va payer 2 millions. Babani ko pesa biso. Maintenant, quand l'année passée, année 2020, sur 12 mois, le gouvernement central a payé 2 millions malamitan. Malamitan ou pas? Namboula Mobu. Mboula Mobu, sur 12 mois, il y a malamitan. Mboula Oyo, depuis Tobandi, il payé biso et le côté. Le gouvernement central a payé biso Tango, Tobandi, francophonie à Ouattara. Je pense une semaine avant. Il a payé biso 1 200 000 dollars. On a pu se déployer avec le 1 200 000 dollars. Mais on dit beaucoup ça sans moyens. Nous sommes en difficulté. ONG Belé, Salam Misala Bango, Kobanda, année passée, ti le bazar au Sala, mais décrocher moins mingi, bazar au Sala sous Nenge to Banagite, Pamate, bazar au Futamate, le gouvernement central a au Pétabiso, Mongorate, ya Futa, bateau bazar au Sala. Et on a suivi, Kosomba, Babylon Moussou, intrant pour tout ça, la misala, la salubrité. Puis, première salubrité, il y a moto na moto, et Sika Avandi, et Sengeli, Atia, le Bokonaye. Moto na moto, Abungisa, et Sika et Avandi. Il ne faut pas oser là, ministre Sombolo Pakala, gouverneur Ngobila, Aérosel Loyo, salubrité, il y a le pan, on a la carte d'Akunao. Il bosse le pan ou bien à Simanda. Mais pour Nangaï, depuis le moment Nangaï, Bilo Mike na Salaka, mais na préféré que ça Bilo Minen. Pour Nangaï, ça les bruité à Kinshasa et Sengeli et Zala, Ndenge ba ville lokola, Paris Basalaka, lokola Bruxelles. Yango on a avec notre ministre de l'Environnement, tout ça qui ba démarche est belée. Donc na Éthiopie, comme on a société au Salaka, surtout Basalaka, salubrité na ville ya Addis Abeba. Donc na Turquie, on va na Istanbul, tout ça moi j'ai belé na Istanbul, tout moni société Al Barak, où Basalaka salubrité na ville ya Istanbul. On est turc. Ba turc. Où Basalaka na Addis Abeba, comme on a Cambridge. Alors la société Cambridge, où Basalaka salubrité. Ça a un cadre économique circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ménage, il n'y a pas de foyer, de famille, récupérer, de salité, de soto, de salitri, d'évacuer, d'évacuer, de mimi, de poubelle, de dans le centre de tri, de recyclage, il y a de salité, de produire l'électricité. Alors, tu travailles dans la société, tu as études, les études, presque moula moumba, et études et roussal et roussil. Quand tu études, il y a société Cambridge. Ici, la société américain, d'origine éthiopienne, à quels États-Unis, il y a 950 millions de dollars. Pour ça, biso, to banamisala mais société a le loyo, bazar à 950 millions. Comment on tient les journaux, na poto, na États-Unis, na Europe. Alors, ce qu'on va dire, c'est une garantie pour
Tobanda misala garantie na lesengeli garantie bancaire. Il y a combien? Garantie bancaire, bon, pas garantie, ils allaient à peu près misato. Monsieur à 9 millions, monsieur à 6 millions. Et voilà. Alors, ce qu'on a vu sur tous les monde, il y a un partenaire à la Bisso, à Pisato garantie, mais partenaire on appelle à Binici Bisso. Lelo lobi lobi, lelo lobi lobi, lelo lobi. Tu te quittes, tout le monde dit tata mon côté. Parce qu'il y a deux projets. Il y a Liboso, il y a Cambridge, il y a Mibale, il y a Al-Barak. Alors, il y a Cambridge. Finalement, tu le lot dans tout garantie. Mais il y a une banque de la place où elle a travaillé pour total année une banque ça garantie. Mais en ce qui concerne la société Al-Barak, Oyo et Zali na Turquie. Alors Tata Mokondi, il y a Ekolo, Tanga Yambaki, homologue na il y a Turquie, le président Erdogan, Tanga Yé na Kisasa, le président Erdogan. Amoni akutana Tata Mokondi. Alors mais namoni mboka na yo ezaka même salité. Na recommander yo société moko oyo et sal tsangai pour na makambo ya salubrité. Alors Tata Mokondi na biso Ekolo. ABC président Erdogan, habite gouverneur Nangai, ya Kinshasa, a en contact na société moko ezaka pas na binokuna na Istanbul. Tata Mokondi bengisinde devant président Erdogan, na ABC société wana comme nango Al-Barak. ABC Tata Mokondi société wana o ngandengoki o recommandé bino ezali société wana o gouverneur akendaki kutala. Bandi ba démarche tanga et ou meli mingi pour na garantie parce que toutes ces sociétés là balingi avant basala misala il faut bazo garantie parce que on a même sur le mongo belé des millions des dizaines de millions de dollars et c'est ngeli bazo garantie à côté na biso. Alors tanga ou meli président Tuninga na bien toi na premier garantie à un sous ministre il y a finance ba pesa biso garantie bancaire wana. On a mis toujours le garantie wana. Ministre des Finances a signé yango hier. Na hauteur il y a combien? 9 millions de dollars. 9 millions. 9 millions de dollars. Alors biso moto stopesaka 1 500 000 dollars. Il y a un partenaire qui nous avait aidé. Il fera 10 500 000. Non, biso moto stopesaka 1 500 000 dollars. Et partenaire wana a cette biso pour tout avancer. Alors ce que le quoi la mbongo et qui est déjà dans la banque centrale. Le temps banque centrale bâtie dans la partenaire, ça peut prendre 5-6 jours, mais Batouana, Bazali déjà, Nanzela, Bazali Koya. Donc c'est-à-dire que salubrité dans Kinshasa, selon ma vision à moi, c'est également la vision du président de la République, et que ça, n'a pas norme européenne, n'engue seulement. Mais voilà, ça c'est un projet à long terme, un projet à long terme. Non, c'est un projet à court terme. Mais ça la maka, si tout va bien. En décembre. Il y a un mandat, un projet pour dans 10 ans, dans 15 ans. Mais selon Ngaï, il y a à court terme parce que ils ont première garantie, ils ont foutama. Donc si tout va bien, la fin du mois, il y a à partir de la fin du mois. Il y a un bien banda. Mais tant que vous avez sous-gouverneur, il y a continuer. Bon, on a le gouverneur prochainement, ça dépendra du président. So, Ngobila, yo, et la moni, aux hommes salam sous, aux sous-gouverneurs. Et aux la choix, bah, député. Bon, pour nous, à la gouverneur, pour nous, à la gouverneur, la salle, Sima ya Tata Mokondi, avant de poser candidature, na moni Tata Mokondi, na l'hôpital, misala na salaki, na site yangote, et Sengeli n'a continué na site yangote. En ce moment, là, il va me dire non, dans un projet Moussou avec quelqu'un d'autre. En ce moment, je mettais soit l'ingité na Nazarate, soit l'ingité Nazala, na continuer. Mais en ce qui concerne les députés, la députée, bah yebi, nani, aïra na Lukuta, nani, aïra na Bossolo. Quand on a la campagne, il y a 2019, qu'on a comme gouverneur, la radio Nyons, la foot bambongo, bazako leka, la presse, ah, ngobila bomisi bat na yumbi, bo voté, ngobila bomisi bat na yumbi, bo voté, na messa na ngabitumba. Mais, bah, votant à plus de 70%. Na député na Zulu. Bon, na solo kana ba député. Mais yo so solo li na ba député te. O le kana pense bangonde ba voté. Dans na solo na bango, batum ba
adversaire ngapi ba kina solo solo là to solo solo là solisa bango to solo to solo là ndeko solo ndeko solo na solisa pe bango ko solo sana ebite mwana ndeko ozo ngoye sangaite oza kino eza solo eza masolo ngana sololi bango pe ba solo yango monologue te bango ba lobi ngape na lobi donc ba solo na biso ekutani allez bango ba non voilà moto biso to pona gouverneur et ali Ngobila na bandi bazali na torte parce que moni misala to sali à travers la ville. Alors on va évoluer bala liboso ba misala ya lolengi ya likambo ezate wana eza makambo yozo milobela ba kino bazolanda biso voilà elongo na ngina lobawa o batu ba ko retenir ngai Ngobila na ko ya na projet ya kwanga na madisute na wana projet mutuya o ezaki lobby atana kei bana kisasa moi mobali wana yakiawa il a initié tel projet en ce qui concerne la salubrité et tout moni avec Albarak ils ont Kende avec Cambridge par où il y a parce qu'avec Cambridge il y a au moins 35 000 emplois directs c'est qui est vrai et puis à la clé il y a la production de l'énergie donc on va produire de l'énergie pour près de 40 000 familles. Mais donc c'est un projet d'une envergure colossale. Ça c'est bien. Monsieur le gouverneur. Bana Congo, Sengili va soutenir. Monsieur le gouverneur, Gentili Ngobila, wana yondo zomi lobela. Mutami lobela ka malamu mutami lobela parce que limbisa mutune zali. Limbisa tozo poussa nos ala ngonganyo so répondre mutune zali. Matebele bazomona kozali l'homme des promesses sans suite. Fona ibiso ba vérité, l'homme des promesses pour les autres tika la bali. C'est là to évoluer. Bambo des ali tika la tika la yo répondre na. Mbala ibiso na kabu. Pondi make makambo na zoloba. Olobi na nga makambo ya kinbo peto diversifier ngo. Olobi kinbo peto zaka matiti te. Voler assainissement ezali, transport ezali. Olobi mo makambo ebele to comme peine à Zando. On n'est pas encore là-bas, on y arrivera. Olobi li pe santé. Balabala pe ezali. Balabala pe ezali. Ils appellent sans suite. Tozokoma yondo komilobela pe bakino baza batémoin ba ondima éclairage public bezali eza problème te tokoma nango mais tolobela transport prédécesseur na yo aye awa avant kende satikaka new transkima new transkin yo depuis oye na kati ya Kinshasa transport nino oyo Ngobila che d'accord alors ngai quand on a suivi la Kinshasa na sali état de lieu na kuti société moko comme nango New Transkin hein New Transkin on a utilisé ba installation ya TP na première rue na Bengsi Bango pour nga na ezali entreprise moko ya ville bazali batongo ba chinois tant na Bengsi Bango balisi mikana la bango bazali non bango bazali société ya ville bazali société moko privée ya bango moko alors nga tant on a yé Nathalie ville de Kinshasa nous avons plus de 17 millions d'habitants. Moi, je ne fais pas des petites choses. Bateau, Ngobila, Asara Makamou, il y a Minen. Na poto, na poto, na salle ma société qui a employé des milliers de gens. Na zone Kinshasa, na salle ma société qui emploie des milliers de gens. Mais na lobel rangote. Contrairement à Batum Soussou, Babeta Tangwa, Boutumo et Tongo pour Abomoninga na Rabo. Non, na lobel rangote parce que na kola na bureau nyonso na kola nango na lobakate mais je le fais ici et je le fais en Europe je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui alors na yena Tali une ville de 17 millions d'habitants ngai na ko yana projet ya muke lokola au 50 bus non 40 bus non il faut na réfléchir projet nini pour désengorger le trafic dans la ville de Kinshasa. J'ai réfléchi avec des partenaires, nous avons produit, j'ai initié les mots, c'est les mots qu'il faut, j'ai initié le projet MetroKid. C'est moi qui ai initié le projet MetroKid. Que nous avons présenté au gouvernement et le gouvernement l'a adopté. Donc c'était un projet de grande envergure. Une ville de plus de 3000 habitants qui n'a pas de transport de masse est considérée comme une pétaudière. C'est-à-dire qu'une ville où vit le désordre. Parce que Kinshasa, notre ville, chaque année, nous avons enregistré plus de 150 000 nouvelles immatriculations. Au Congo central, sans compter aux routes
Nangamo Brazzaville, sans compter où est Outa, côté à Kisangani, côté à Ouganda, et l'équipe côté à Aru, et il y a Kisangani, des bateaux hier. Quand on est outil dans Zela, il y a 150 000 nouvelles immatriculations chaque année. C'est-à-dire que tout au début, au lundi, intervention dans les médias, na mboko ceux qui te transport de masse le train le TDR babisa milayona, c'est-à-dire que comme à un certain moment au bout de 5 10 15 20 ans, c'est-à-dire que na biso batamakolo tout ba l'avantage parce que va avancer batami tout va batambola mi tout va batambola te boyer pour côté nanzela bo s'embourber binous bo abandonner na ba ministre na ba PDG na ba musicien na ba tabac na ba soso allez nous sommes inde ligne 11 c'est-à-dire pour désengorger le trafic dans cette ville na loba yango na 2019 bien nazo continuer le bango mais au sein il faut un transport de masse. Mais vous la ville, on n'a pas de moyens. On a cherché, on a été, on a travaillé, on a tenu des réunions avec l'Agence française de développement. Ils nous ont promis 500 millions de dollars pour financer le projet WANA et on continue. Le gouvernement central a déjà avancé 20 millions de dollars. Au Ibapesi. Au sein de la Monica étude. Au Ibapesi, pas étude, c'est seulement. Au Ibapesi dans Beseko. Et on a déjà commencé l'amorce. C'est comme ça que bateau bazali on a nga tokede ko bengana bateau bazaki na site balanga oni ko limité on balanga oni ko tokede ko sala ba expropriation ba mososo te na sima limité na partie première rue na Pakajuma tokede ki kolongola bango tokel bango site moko na bingi iskadine tokede ko tia bango, c'est-à-dire que nous avons commencé l'amorce et puis c'est un projet Oyo, na Congo, même à l'époque belge et Salamate. Un projet à long terme toujours. C'est un projet à long terme. Ouais. C'est-à-dire que surtout Bandaki Yango, c'est un problème de moyens. Monsieur le gouverneur, vous avez l'idée que vous l'ongouatez ou bien vous avez en tant qu'un homme politique, Oyo a un héritage pour la Congo. Parce qu'apparemment, vous avez tendance que vous gouverneur, il y a ou bien vous avez l'esprit que les hommes passent, les institutions restent. Et kata yo zalité mais héritage au tigre la bakinoande yango. Ah d'accord. Bon OK bato batongaka parler du peuple. Batongaka ngo pona bango te. Bato so bakutaka na kati, baza ko sepela. Bato batongaka stade du 20 mai. Est-ce batongaka ngo pona bango moko. Donc quand on construit quelque chose, on construit pas pour soi. On construit pour l'avenir, pour les enfants qui vont venir, qui vont arriver après nous. Au loin. Bana, Leki, lobby, il y a eu des projets qui ont commencé et puis Bango, y aussi les alors même Banzela au Batongi, lobby au Beba, Bino Baleki, Nabano Bisso de Boti, Bango réhabilité, Bisso de réhabilité, avenue du 24 novembre, tout est c'est Koufaki, complètement défectueuse, pétoyé pour réhabiliter. Alors, projet Wana, il y a Métrokin. Il y a le projet tout à Makassi. Donc 20 millions de dollars déjà décaissés dans la Biseko. Mais vous avez 500 millions de dollars. Au fur et à mesure, la table ronde des Salama, le ministre des Finances Nicolas Kazadi est très impliqué dans le projet. Le président lui-même aussi soutient les projets. Je pense que comme ma deuxième mandat est président de la République, projet Wana et le plus important, c'est d'avoir osé, d'avoir initié, d'avoir réfléchi en amont. Et nous avons donc initié ce projet-là. Si, il faut oser. Sous le leadership du président de la République. Il faut oser, il faut des mécanismes d'accompagnement, il faut la détermination également pour atteindre les objectifs par rapport à projet. On est chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, il faut commencer avec les projets. Quand on n'a pas de projet, on n'a pas besoin d'argent. Il faut commencer d'abord par faire un projet. Ensuite, on a un projet. Mon so de un projet na bande aussi. Même bateau yo mona rabaki ba sombi basaka fufu na kikwiti na bandundu ou bien na boma, c'est tout un projet. Alors bah on dit non, il faut tout sur ma camion
pour faciliter le transport. Mais pour nous camion aussi. Voilà, il faut on comprend. Ça dit pour commencer, il faut commencer. Il faut commencer avec le projet. Et le projet nécessite les études. Les études coûtent l'argent. C'est comme ça qu'on a quand même dépensé l'argent pour lancer la étude. De même que quand je commençais au niveau de la ville, nous avons initié les études pour la master plan. Il y a ville à Kinshasa, mais ça nous a demandé beaucoup d'argent. À un certain moment, on a reculé parce qu'on n'avait pas cet argent. Mais la vision est celle d'avoir un master plan pour la ville de Kinshasa, Poto Tonga, ville dans les normes requises. Voilà, c'est comme ça. Je me suis déplacé spécialement pour le dossier. Il y a Grand Marché, on va parler de ces dossiers tout à l'heure. Bozola Nabiso Bozali en direct. Bateau Bazana Kikwiti, Bozana Mbandaka, Bozana Bulungu, Bozana Guadolit, Bozana Napsona Congo Brazzaville, Bateau Bazali na Mbujima na Ngandajika, Bozana présidence de la République, partout bisika Bozwami, dans différents coins à capitale. Awa tozana na Kinshasa na 24 communes, bana Bumbu, Selemba ou Makala, Bozana Njili. J'espère que Bozali en direct, Bozolanda ba réponse au gouverneur Azoloba. Tosala musala botune mituna, yepazo pe sabiso biyano. Et c'est à vous de conclure peu Bozala témoin oculaire par rapport à Badir Naï. Monsieur le gouverneur Jantiningo Bilaner Azoloba yo beti noka libaku na lekaye. Obeta libaku na lekaye par rapport à ba ninga no musuba gouverneur. Prenons likambo ya santé. Toza la ville à Kinshasa, lelo bazotonga mama emu. Eza na Kinshasa, ozo bénéficier nango. Donc bato musu bazo sala misala mais l'honneur ezo allait pas na yo. Contrairement à la bande musu bazo souffrir na ba province ou ba gouverneur baza na ba problème. Yo moko na secteur ya santé na mokolo ya lelo tolo be na santé. Na ngala ba programme ote tozo pesa bana vaccin ya poliomyélite wana te. O tozo pesa bana vaccin wana eza yango te. Na programme tolo ba infrastructure ba hôpital où ils ont revenir dans la ville à Kinshasa et Zali. Ne serait-ce que la réhabilitation, dans la construction dans le secteur de la santé. Bon, merci bien pour nous trouver ça. Le Bagi Kinshasa Bopeto, il y a dans le secteur de la santé, la bande ministre d'Angaï, il y a la santé, Azalia, Maman Lisa Nembalemba. Dans le secteur de la santé, Totongi, moi mingi peut-être maman ministre de la Angoté ngape na belango milité mais yo moko utu koloba tant ba pesa ba vaccin la ville soutient toujours la campagne de vaccination à travers la ville mais na misala oyo ville à Tongi donc le gouvernement central sous l'impulsion du président de la République avec sa vision managériale Bazako Tonga hôpital général, il y a Mamaïm, hôpital général de référence. Et c'est ce qu'on met pour la mission de Kinshasa, tout comme Babiro Mingi Salaman à Kinshasa. La plupart du temps, ça a toujours été à l'initiative du gouvernement central. Mais pour la première fois, vous avez un gouverneur qui arrive à initier des projets, qui arrive à construire des routes sur fond propre. Pour ça, là, il y a éclairage public dans Katiambouk. Alors, depuis des lustres, depuis notre indépendance, aucun gouverneur, il y a un bureau, voilà, Ngaï, Misala, il y a éclairage public, il faut la salle. Ngaï, Misala, il y a une route transcommunale, transversale est-ouest, transversale nord-sud, il faut la salle. Depuis des lustres, les salamates. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, Kobeda, li bakuna zelo, ou bien li bakuna na lekaye. Et ça dit, oyo bazagi avant biso. Et ça ngati. Biso to commune, na bandi ministre d'anga ya santé à Zaliawa. Elle m'a fait d'ailleurs un petit papier. Au moment où Totongi 2 maternités na Malou. 2 maternités. Ça, c'est la ville de Kinshasa. Totongi, maternité, na Kingasani. D'ailleurs, c'est la plus grande des maternités dans la ville de Kinshasa. Totongi, bâtiment moderne, l'hôpital, il y a beaucoup. Il y a aussi ça. Sali remise, il y a pas matériel. Il y a pas maternité
presque nyonso ngamoko na kena na sala remise ya ba matériel ya ba mbetu ya ba kisi ya biloko ndenge na ndenge to sali maternité to réhabilité maternité ya Kitambo na hôpital général il y a sanatorium to sali construction il y a salle moko moderne il y a réanimation to sali construction il y a plusieurs funérariums na ba morgue moderne to sali funérarium moderne au hôpital général de référence de Kitambo na hôpital Kinoise na Vijana na Bumbu pe na Matete to sali centre de dialyse na hôpital général de référence de Kitambo. Ce sont des choses Oyo Romona. Avant nous, il n'y a eu que notre prédécesseur qui a pu faire un centre de dialyse et cette fois-là, c'était dans l'hôpital général de Kinshasa, Oyo Kumara Mamayim. Alors, ce sont des choses Oyo Biso Toluberangote, Mingite, mais tout ça, le Moussala, Oyo Motomokote, prédécesseur Mokote Royal, voilà, Bato Yo Bagi Simanabiso, Basali le côté au contraire. Soki Tokutani na bango, Tosali yango, Tosali yango. Na tunyo d'ailleurs na Bosenga, likambo Kingasa, Bosali Kingasa. Tosali yango. Likambo Mateteza projet, vous parlez de l'Omeko. Non, des projets. Tosali. D'ailleurs na Bosenga na yo, après notre émission, la Mikoroya Odwa, nani rendez-vous na ministre de la Santé a présenté le projet de Nuswana, bossa la visite, bossa la visite, il y a un site, bomona, misala au sali dans le domaine de la santé. Sur aussi ici dans le domaine de la santé, au sali pe na ministre de la travaux publics, à Olatso, Bisika, au sali, misala, tout ça avec la ville, au sali pe na ministre de la environnement, à Olatso, misala, au sali dans le domaine de l'environnement. Misala et salami est belé. Depuis toujours ville à Kinshasa, on n'a fait que faire des travaux. Moto au niveau de c'est gaza moto keto, abotama na li kundu, donc gaza na keto dans tout tonaye, moyen repexer les athées. Mais misalo biso to sali, on ne peut pas comparer. Et puis pour nous comparer, peut-être il faut des générations, la génération. La misalo ko la notre vandiao. Na grand marché. Qui lui cru? Na fingama pour na marché oyo. Troya na fingama butumo tongo pourquoi? Ba libanais ba kopesa ba mongo na ba politiciens na ba journalistes pour na kofinga ngai mais le marché comme économique tongama kala militaire troya na tata mokonza ekolo pour na ko inaugurer yango mais baza ko luka toujours maloba koloba bamba te keto eza na nzoto na bango likunya na likundu to ko pesa ngo passe ba botama ndingo wana ba okufa ndingo wana mais biso to za ko sala musala to continuer na solo omona to représenter ba misala o to sali yo moko na bandi aussi au Lubango président de l'Assemblée il y a Kinshasa assez à Lubango misala salami sous le leadership il y a président de la République sous la vision du président de la République président de l'Assemblée provinciale Oyakala Oyakala Godempoy Oyakala aloba yango Oyakala to yasi aloba Godempoy le pasteur Godempoy aza gouverneur aza président de l'Assemblée wana eza Somania wana eza la polémique on a été maintenant on rappelle kaka na zotuna Godempoy aloba yango vice gouverneur nga aloba yango mais ça maloba etikala na bilili bomona batu nyonso balo yo lobaka yango et un gouverneur moko sala lokola biso d'ailleurs depuis que je suis gouverneur n'a remporté 3 prix il y a meilleur gouverneur depuis Congo et Banda donc pour ni ba sanga ba organisation nyonso ba kunanga kaka non donc pour on a soki ba diplôme ba sombara non il y a en direct les organisations oyo to éviter monsieur le gouverneur ba za kotombola biso monsieur le gouverneur voilà pour ngai je n'ai pas à rougir je sais que na ye na ville oyo mokolo musu ya dina kokende soit mandana ngesili soit dans un mutu motema et gros katalelo tolobi to éviter nzambe moko yebi soit ngamope na limbi na kei mais oyo na tiki nzela nga ezali tellement monene que moto moko asali yango avant nga azalité moto asali yango avant nga en tant que gouverneur azalité allez
nous sommes en direct. Et la pont, et la marché, tu vas dire, tout ça avant, tout ça là. Justement, je ne peux pas rougir pour la Macambouana. Nazali tout à fait à l'aise. Ok. Je pense que Likambo ngala elaki ana songi nyoso zaka Macambouazando. Alors si vous tirer les choses au clair, pour éclairer bakinois na bakinois zo bazolanda. C'est vrai que ozolo bananga que olobaka na yote mais olobaka mingi pour rappeler batu koza kinois wana ndo olobaka. So comme rappeler batu koza kinois obotama awa wana olobaka. Na makamso olobaka. Ezali sumuta. Ezaka rappel hein. Ezali sumuta. Wana rappeler batu obotama na kisasa. Dans la public pas za kinois. Yondo dans la liste à bateau baba kinois na bateau baba kinois. Bon, en tant que gouverneur premier citoyen de la ville hein. C'est normal hein. Naebi pe ba o bayara pour l'université naebi o lobi naebi ba o bayara pe pour l'université naebi bango oyebi pe ba o bayara pour na otanga naebi ko ba o pe bayara pour na mabala pe baza o leki na ngai biso tant on okola na kina ba famille nyonso to bana moi Kinshasa nyonso po siko ba ko ma mingi na Kinshasa iso moi na mobali ou bien moi na mwasi a tombol moto lokwa kaina il faut très bien. Si vous avez solo à Zando, mais avant Zando, peut-être moi, je vais vous salo bien, et la turbulence, on va supporter en haut. Na moni autant que vous avez argument na yo na mambo Zando. Oluki soutien ya bateau yo, ba kinoa ba yebi ke bio na bango pour le moment, pas à titre individuel, mais pour la gestion de la ville, vous avez mal monté. Mais vous avez besoin de béquille na bango pour se justifier par rapport à Zando. Auto kota na souka na dini dossier à Zando. Là c'est justifié. Tokota na lobby justification tokota na kati. Nazo comprendre ça. Tozonga. Limbola. Te na lobby liga justification. Parce que na moni otangi kombo ya Godin Poi. Président de l'Assemblée provinciale. Otangi kombo ya vice na yote mo lobeli. Je koko mulumba. Tolo ba muke me tolo ba solo. Na Godin Poi. Bozo yo kanate. Bosalaki réconciliation moko ya lokuta na miso ya bato bopesani mbote d'ailleurs jour ngo yo banda otala te yaza miso côté mususu yo pozo mona te bopesani ka mbote si ma réconciliation na babwaki Godin Poi bato bazo accuser que yondo zali na sima ya ba manœuvre po esali ke Godin Poi alongo mais kolega oyo wana Godin Poi akei koluka batata ya milimo po babondela bazongisela prière na bango yokani ba réhabiliter o mukanda ba kine bele bazo zelati siko ba moni na mutu mais bato musu bazo confirmer que ba réhabiliter par la même occasion avocat na yo conseil bosali plainte na kombo na yo contre Godin Poi. Où en sommes-nous avec cette plainte? Ozo la nini na Godin Poi alors que Godin Poi azo reproché ba fait o eza lié na musala gestion opaque ba litige exagéré bato bazala ba nyongo na niveau ya gouvernorat bazo futa mate ba gens ba futa marate insolvabilité à outrance bato bazo futa mate ki bien fuka ya bonano ba monate banda gestion ya ville banda azo reproché ka na musala mais yo komi ko kendo délai ya musala pour porter plainte finalement où en sommes-nous avec ba accusation na ye na plainte oyo sali et puis en deuxième so ko za la possibilité toyoka ki mo makele le mike yo na vice na bozo yo kanate pour preuve na solo wana vice na yo atamboli ake kokutana na Godin Poi oyo na bozaki malamu te dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es tomoni binona Godin Poi musika mais vice na yo ake tokolo bakena je koko tolito vi perso seno tomona kina ne rombungu où en sommes-nous avec ça et puis sur aussi ici siko tokota na Zando tolobela éclairage public tolobela pe makambo elengesa o mokonzi mboka ye moka sukolaki alati elamba auti ko fongola nzela balobeza pana. OK, en tout cas merci mingi na motuno otuningai et c'est l'occasion pour moi aussi na limbolela bara jasa baiba olobi pour nini na porter plainte contre Godin Poi na bandi bato balanda bilili bayebi makambo lekaki Godin Poi asaki ba déclaration ya koloba no voilà na ville azana tuzana ba fictif tuzana ba compte parallèle donc makambo wana pona ngai lokwa na yebi ke ya solo teza lokuta fallait ko couper ça
Godin pour occasion à présenter yango la justice. Donc on a keno ba makambia lobi wana eza loko. Aya na justice awa aya ko ba existence ya ba fictif na ba compte parallèle. C'est tout simplement ça. Ce qui va fondre yo na likambo yo ebitina te. Oh yo moko ebikeza solo te. Osani, aucune justice pour nos fonds. Dans ça qui plainte on a depuis les 13. Et puis dans ça qui plainte on a avant même pas de situer Godin. Dans la sali, la déclaration on a dit non, ça je ne peux pas laisser ça. Il faut qu'il y ait la justice, aïe la justice, à la qui ça va preuve, il y a Maloba ou Yoye à Lubaki. Donc réconciliation et Kotagiyote. Alors, réconciliation et Kotagiyote. Attendez, réconciliation on a, tout ça dit réconciliation. La force arabino. Non, la force arabino. Nazalaki et pas dans le bureau, à Bengi. À la réconciliation, à un bureau d'Angaï, tout ça, les réconciliations, pour d'Angaï, réconciliation et Salamaki. Mais le même jour, à l'église ou la télévision, à lobby, Maloba ou à Lobaki. Alors, il y a une justice, pour y a ma preuve, il y a Maloba ou à Lobaki. Vous avez un hypocrite? Bon, à l'hypocrite, mais Ngaï Ngobila, na misana batba buntsanga, na kamera soudé. Oui, bien, sur le botama, na mokili. Batu bazo bundisayo, c'est-à-dire que aux a moins valeur quelque part. Oui, bien, manga côté là. Mutu muso ko le kananzela, atali manga na mo fude ana. Il faut na babangoli banga. Naka kolango ekweya na doublé. Comment? Babil banga. So les imbita bangi mutu musuba yako le kana sima paf aya obamba zuzu ata ko manga wana eza na lopango wa mutu akoyeka ko bamba libanga aka ko lango ekweya kaka parce que alinga manga na ya mufude ekweya mais manga wana ya mufude eza na lopango batu esali yeni eza mabe ko manga wana na kitoko donc suko oza na makamno eza malamu batu bakoyina yo on a dit kundu on a keto pour na kimotema mabe pour na likunya. Donc il y a des fausses accusations. C'est que aux ont rejeté en bloc. C'est ce que moi j'ai vécu dans ma vie depuis bon mois na ngai na sali misala e belé na employé ba congolais belé ba msusu na sali sango e belé ba msusu ba keno funa nga même na tina poto na sali bango na zo futa ngo ba prime na futa ngo ba air supplémentaire oh bango mo ba sengi ba lokona ba air supplémentaire wana no to futa ngo en prime en espèces pour na bango mo ba futa ba charge socialité donc ba gagner plus mais bango mo su ba ki refunda toi donc c'est à dire que mokili ezali ndengo wana moto yo ko salsa kaka yende akoya ko lukero ba problème pour na omona passe mais nzambe o ya sali biso aibi moto na moto koko le kana ba etando eke na ba télévision ko finga moto koko c'est makam ko bebisa image na ye ko ternir image na ye ko bebisa réputation na ye mais nzambe asali ayebi pona nini asalaki c'est-à-dire ngai na ko somote soki baza ko finga ngai soki baza ko kosanga makambo nayebi ke ezali jalousie ezali o baza ko mona na nzoto mona ngobila ezeki tellement minene ah mutoyo goda ko lula opona nini lisumu ya lelo ya ngobila na kati ya Congo na kati ya Kinshasa kati na kati ya Congo ezali mibale nini ni sumu ngobila sala na kati ya Congo yani nini ya liboso misala auto sali ya banzela na marché oyo bafinga biso na ndinga mokete ti lelo bafinga marché avant to buka ngo bafingi tango to buki bafingi tango to tongi ko finga sikoyo échanger couleur ezaki nde mususu ekomi ndenge mususu mais baza ko continuer ko finga pour la nuit tu peux sauter ndimie pour une ndimie pourquoi y parce que bâtiment oyo monyo ezana bâtiment moté lelo na kati ya Kinshasa oyo boko comparer na bâtiment oyo to tongo c'est une ambition colossale c'est une ambition énorme oyo yali ke ata to kufi lobi bana Kinshasa ba otikala bana Congo ba non voilà ba na otala
marché au Babi. Non, voilà, moi, dans mon bal, lui, qui a travaillé sous le leadership du président pour matérialiser sa vision à Draki et l'homme Moubali. Alors, Bato Mingi, d'ailleurs, au monde, même dans la compétition sportive, ceux qui sont champions, Mora Bimiguna, tout ce qu'il faut passer à l'entraînement, Bissou, il faut que nous mécanisions. Ce sont des mini frétins. Méca, nous champions. Les champions ont été la champion. Ils ont des champions. Mais ce qu'on va l'Alexandre Kassou à Tonga. Ils ont des champions. Moi, l'Alexandre Kassou à Tonga, il y a des pour mini frétins. T'as un gars qui va comme on Nabi bateau et bafinga rabiso. Nabi bateau bafinga. Nazo tuna yona godé bozo elani. Bongai naza eloko wela naïté. Il y a le président de l'Assemblée. Nous l'avons soutenu pendant la présidence de l'Assemblée. C'est quoi le Ngaï et aussi mon soutenu pour comme gouverneur. Il y a ville de Kinshasa. Naza gouverneur de Kinshasa. Qui maintenant aussi la calamité dans quelques mois. Sur ici, l'accueil a remplacé, a continué misala parce que moi j'ai mis la barre au-dessus. Il faut y a le colo makasi. Bon bato balobi on a godé bozo la mbongo. Mbongo bozo ka bola mbongo bien. Oh, mais n'a pas dit eleki na ngai. Nous au Somona moi je suis pas arrivé à la ville Fauché. Dans la ville, pour la ville, la ville aussi rare dans la ville. Moi j'ai commencé, je suis devenu gouverneur avant de gouverner la ville. J'ai déjà gouverneur. Avant, comme gouverneur, avant le sous parce que j'ai été gouverneur dans 2 provinces, j'ai été aussi ministre dans ces pays. J'ai été président de l'office de route, j'ai été député plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai été chef d'entreprise dans la poto. Tu emploies des milliers de gens. Naba Mindele, Naba Touwin, Naba Toyo Ebité. Les coloniaux soit en Afrique, au Balbara français, au Balbara anglais, je les ai eus comme salariés. Tu vois? Donc je n'ai rien à prouver. Donc on portait plainte contre Godin Poika pour la diffamation. Pour diffamation et imputation dommageable. À part on est Alexandre. Si on a fondu la Makambo et à l'Okuta, ok, na tribunal. Non, tala moto yo songolo pakala afundinga na makambo yo na ebitinate asengi aya pour justifier makambo yo yalo. Voilà, c'est tout. Alors, en ce qui concerne, bon, moi j'ai pas suivi les actualités. Ah, vous n'avez pas suivi? Je n'ai pas suivi. Alors, en ce qui concerne le vice-gouverneur, Jekoko, c'est mon jeune frère. Nazan Eloka Rouelete. Na bandi. Ne pas avec jeune frère. Na bandi na quelque part. Na Congo na biso ba province elle 26. Et dans le gouverneur Moko au Aroya pour combattre vice-gouverneur. Na bandi ça la marate. Parce que yo gouverneur au combattre vice-gouverneur, non pour nous comme vice-gouverneur. Si on combattre pour comme nani. Comme ministre ou bien comme vice-gouverneur. Donc je n'ai pas ce temps-là. Tant ngai mon ngobi dans la kat bongi na ngai na kena na lali na zalaka na ressentiment mo na mutute. Na zala li kunyate li kundute na lali bongi na tranquille na mbi na tongo. Oyoka inde ni tangu Jekoko akekotala Godin Poyo oyoka inde ni. Oh. Il a dit histoire, il y a vie à Bontuno au monde tout le monde a makambo belé. D'ailleurs même yo, il y a makambo belé au monde na vie. Maintenant aussi ce qu'on attend, au monde est sur ma casse collègue. Tout comme nga, ozaki surpris to yoki passe. Nani? Ozaki surpris to sala ki passe. Na zaki surpris atam keta, na surpris de. Ozaki passe. Tant aux autres mona mbula. Et da robet. Faut pas laisser que oh les mbula. Yo mo les mbula les obet. Hein? C'est pas ça. Mbula les obet on dit mbula. Donc, oh, les mbula, bah, on a sauté les mbula. Yombo, il dit que oh, yo, les mbula, les arbet. So, au bon manambula, au bon manakatandam. So, ils vont mon boulot, mais, bah, rendez-vous, on a un il est tellement important, il faut un abîment. Au jus parapluie, au tiers, allez, au bimi. Alors, on va rester à l'essentiel. On attend la moli bamboula, la jus parapluie, peut l'abîmer, là, au jus déjà? La jus parapluie. Et soit tiki bango. Oh. Au tiki bango, on a samboula, yo, so bimi. Non. Là, la mouton tiki, la samboula, mais ngai,
pour mi batela naza otambola dernière fois bosolo na Jekoko à cadre ya musala Isaïka na cadre musala to so ine lobby to so très bien to boza en bon terme très bien division exacte bon to so la musala à l'état et là on voit les athées il y avait des incompréhensions to bongisi ba incompréhension et sika na suka nde plante goya et sika batu ba vandi na boyokani bazali koyokani bazali kosala mosala po mboka ekende liboso sous la vision managériale du président bato mosusu ya isomania ya motema likundu ya songi bakolinga bakotela bango po badivize bango po misala na biso ya mboka ebepa mais toye kotata tobendi film tobino voilà likambo oyo il faut tosukisa yango yango wana tosukisaki tokutanaki tosololi makambo mpe esili ye aza leki ngai aza kulutu towela nini nga na okoma jamais leki ye mpe akokoma jamais kulutu ye aza vice gouverneur akotikala vice gouverneur nga mpe naza gouverneur nakokombattre mpo nakoma nani mais yango nazoloba ti nayebi neti yo lelo oyo okokombattre bato baza na nsima na mpono okoma kwa bango non oza na position na yo oza kosala mosala oyo nzambe apesa yo epuis bon nayebi te soki azobunda mais nayebi ngai soki olobi ngai nakokombattre ye jamais parce que naza na ntina kokombattre. Très bien. Allez, nous sommes en direct. On va terminer avec le grand marché. Bon, il n'y a pas que le marché. Mais je pense que tu vas détourner. Ici, le deuxième péché. Le premier péché. Non, jusque-là, on n'a pas évoqué le péché. J'ai dit, le premier péché, c'est le lobby. Misala. Misala, Banzela. Mais justement, il y a un limite au lobela. Misala yango ezali éclairage public. Misala yango ezali embellissement ya ville. Bisika to sali. Misala yango ezali ba construction à marché ne quoi type ka. Ezali ba stade ya mike totongi, ba ministre totongi, ba stade de basket totongi à travers la ville. Misala yango ezali oyo ba quinoise na ba quinois baza ko sepela yango. Yango wana ozomona batumi bazo ngobila pourquoi kaka ye pona nini alingi ko kanga Kinshasa mono mais non et là ko Kinshasa te ta on atambola ka boye batu mususu na ba province mususu ba benga ngala biso to moni yo osala musala kitoko mais pour nini bazo combattre biso nyonso il faut to la tamakamanga la bino bovana nie to tchana se ezali bitumba na kati ya famille il faut to vanda et aussi la nango kaka. Mais batu baza ko sepelate ezala ba association ezala ba famille ezala ba tribu batu mutu mo baza ko sepelate. On va revenir sur ça. Voilà. Monsieur Gentili Ngobila, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, apparemment dans le lendo na bilan na yo par rapport à Bakimbuta, par rapport à ma prédécesseur na yo, pour ne citer que lui na tangi ko ngam na otanga na lobby na lo lendo ngana kumisa ba mingi na moni obi ngana kumisa ba mingi nde ba Jerabi bango pe bakumisa nga mingi nde na Jerabi bango bakumisa nga po bomela bango moto ya dossier ya kana ngo ya mbongo ibeya nyongo kufa ukutaka ya ba million oyo oboyokana na bino ba seri wana ozaka na ngambo aboko ta union sacrée bon ngana kota biso to ba to liboso bona mutaka parenthèse to kota so na bazana na ngeka na yeba to kota mabe to kota union sacrée to kota ka makambo zandu kasi ubeti mabele kina to kota makambo zandu bon banaka to kota makambo zandu makambo so banaka turbulence ezali bambodi pe ezali bambodi fo bimaka fo kota kama mukebo bon alors mbodi so ezengi sete robeta nango te totala ka ne robeta. Nous sommes en direct. On va parler. Du Ezanga ba 600 millions quelque chose. Mais on n'en parle pas. Les deux a sujeté. Toko Tarazan. Boza et belé. Lelo na boy nga polémique. Na boy nga isomania, na boy nga polémique. La limbisi déjà ma senginya to lo bango lisute. Toko ta grand marché. Zando depuis 2022. Ndebo bandi mosala. Olobaki na ba quinoa na une année na kopesa bino Zando. Soki na buki Zando ndenge yeso alobaki na sima mikolo misatu na otolema bomona lisu nani ndako ya molai. Une année après construction zo continuer mais Zando sili na noté. Makino balingi bayeba lisolo ya Zando.
toke nango likolo te beta yango na ba détail régime va comprendre ngana poussa la moi muke. D'accord. OK. Beta la biso lisolo ya Zando obukaka Zando pendant que osalina no Zando mususu te. Bato musu ba condamna ki opo balobaki même Yesu tanga zo bimisa ba démon na nzoto ya fu ya Gadara esa bongisa place ya ochabango. Ezaki na bangulu. Obimisa bato na Zando ozaka na place ya ochabango te. Zando ebukana bato baza éparpillé otia bango ne sikate. Patience ya plus d'une année. Donc il y a 18 mois de sikoyo. Zando sili na noté. Obombeli bango nini lisolo Zando zalaka nini beta yo moko kino oyo azolanda yo moteki ayeba bien fondé alikambo yo salaka. Merci mingi na motuno tuninga. Na tsego ndana masumi balé na kati sala na kati ya Kinshasa oyo. Lisumo liboso ya misala o na sali. Il est difficile. Bateau yo zara bango na corporation moko na biso saka politique bandi mayo que yo au sali c'est difficile. Le président de la République au sala de sala francophonie au monde bateau ngambo opposition baza toujours pour critiquer oh boy mais yo que salami awa avec la francophonie et salama nanouté ya mona auto ko pesa moko soit na président de la République tangu ba élire Ngaï, gouverneur na mois d'avril, mais ça la remise et reprise, je pense le 7 ou le 8 mai. Baninga nanga yalisano. Basala qui fête pour na kokumisa Nzambe pe pour remercier ba député ou ba podenga na comme gouverneur. Parce que élection wana ezaki facilité. Bato yali kundu bato keto balingaki to échoué bakosi makambo ndenge na ndenge. Alors kaka jour il y a fête wana. Jour il y a fête, il y a élection na ngai na bengi chef d'entreprise on a confié à Gimisala Zam. Na bengi na bi yaka yo na osana na musala moko. Na ville. A tuninga musala ni na bi yo au tongila ngai grand marché. Yassika. Donc voilà, je suis arrivé à la tête de la ville avec une vision. Naebaki et le Ronini, bien entendu, sous le leadership, il y a président de la République. Naebaki le président, il y a déjà président. Avec sa vision du peuple d'abord, il faut tout travailler pour matérialiser vision et Tata Mokonzi. Na bengi chef d'entreprise wana komoro Dieudonné na bi avec toi tokotonga zandu monene pe tokotonga bazandu mususu. Mais avant totonga zandu tout ça qui nous zandu il y a type K. Un marché moderne, il y a type K. Alors ce qu'on de retard zandu bosoto ndenge wana moyen ko tokolobeati. Nous avons géré un Libanais. Monsieur Hassan. Biso pe hôtel de ville, tu n'auras même pas écouté à Zando. Il faut continuer à boiter, il faut tout tonga Zando. Allez, bitumbe bandi. Hassan Ouana, chaque fin du mois, il se fait au moins $200,000. Bon, on y est, Dali Benganaye. Sur les côtés Dali Benganaye, après, et Ken Ambokanaye. Bitumba. Yé Mundibu, Ngaï Congolais. Mais bateau bateau finganga ye Hassan Ouana tirala jamais ko finganga na télévision. Ye Libanais on pour financer les journalistes, pour financer les syndicalistes ya Zandu, pour financer les maman ya Zandu, pour financer les politiciens, pour ba finganga pour na maman Zandu. Na fingama soko betande ba betanga kwa nyuka. Ba era mutu de ba fingal kwa ngaita. Na mandat où tous les gens chibika et na mutu afingama lokola likolo ya Zandu na afingama mama nanga afingama bandeko nanga bafingama baleki nanga bafingama mwasi nanga afingama bana nanga bafingama po likolo ya Zandu tolobi to buka Zandu komi po même ba ministre misusu bakota na jeu Zandu na gomo na tazama konja bingai kuna na moni somme pour na buka Zandu na ikomi problème
Parce qu'avant ça, il faut tonga zandu. Mais tant que comme pour autant, pour buka zandu, et comme problème. Bateau ba no finga ngai. Il faut pas que nous tout le kabango, tant que no finga ngo bila pour zandu. Si ko zandu, et comme ko tonga. Pour ni bolé kana télévision té pour beaucoup ça. Pour nous relaxer, motema mabe. Ya biso ba congolais misusu vis-à-vis bandeko na biso. Vis-à-vis ba congolais misusu. Et là mami. Libanais après ça ba mbongo. Bango ba finga ngai. Alors que l'on espace dans la télévision, Nicolonio soko finga mona moto. Ti tata mokonzi a dû par rapport nenga abi angobila lelo il faut nakoma na zandu nata la situation dans le cas. To komi na zandu. Mokonzi atali titi to longo na zandu na mokonzi. To ken hôtel de ville a un bibiso a ebisi ngai ya ngobila il faut otonga zandu wana. Tu as ma bénédiction, il faut que bukango otonga zandu. Nde ngwana tango tata mokonzi apesi ndingisa. Libanais a Kotinchuma puis tendera tempo magamio ce côté calme. Allez, donc ça a pris beaucoup plus de temps que prévu pour la Nini. Moté Mamabé, il y a d'abord Libanais wana, M. Hassan, puis il y a Bandego Ramso, Congolais, oh, Kotaki, Likopa, Naye. Donc, Bisso Moronde, tu perds de temps, il y a Zando. Mais Zando, il a prévu, tout ça qui est le 30 novembre, pour inaugurer un sala nengoza ba sala butumo itongo poka pe eza na bâtiment moko te eza munene de kola Zando yo na kati ya ville ya Kinshasa. Alors au Bugaki pour 30 000 personnes au bandai côté Zando lelo capacité zandengeni Zando o biso tokutaki et la capacité il y a 3500 personnes seulement 3500 ba mama bazaki belé banoteka mais banoteka na kati ya Zando banoteka tout autour ya Zando na balabala Wakading Babalbala Nyoso Kato Louvois Lac Moro tout ça de l'école maman woteka na balabala Nyoso yo ekomaki Zando mais Zando ya moko ezaki na 3500 places mais ça maman alors Zando to sali yo ozotongo yo ezosilo yo la fin du mois il y a novembre donc on a 4 mois pour aussi ça Zando ezali Zando il y a 65 000 places. 65 000. Donc, maman. Donc, si on divise par deux, ça dit plus de 100 000. Au multipliant par deux. Ça dit plus de 100 000. Et dans 65 000 places, tu as 630 magasins, tu as 40 chambres froides, et il y a des casernes, il y a des pompiers, tu as des bureaux, il y a des banques, et il y a bureaux locaux que nous avons réservés pour la télévision, il y a eu un espace pour animer la télévision. Donc vraiment, il y a un pavillon et sika nyonso kolukelo kwa kusomba okukuta yango na Zando awa. Et il y a batu ya wenda bikeko bazana kata. Bato yo batekaka ba sumer, ba serviette, bango nyonso bakuta na kata. Photos za sika moko ya like oye kosomba eloko ozanga te. Et puis Zando oyo toujours tongo sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi ezali na Zando moko te na Afrique awa eza monene lokola. Alors idée wana ya kotonga Zando parking olobe yaki eza na ba parking eza na camion eza na ba station essence et tout ça. Alors eza na bato batonga d'Afrique batonga ki Zando na Dakar il y a 20 000 places mais biso toke dans 65 000 places. Donc ba parking de places, des emplacements de parking et là en gros 384 places. Sans compter balaba mususu on va aménager ba mususu d'ailleurs dans Mikologoya balaba les belé wa tobuka ba habitation ba expropriation ko salama pour tous à la na centre moko ya négoce ya munene na ndenge ke yali ba mususu ba nduta
En Afrique. Il faut mettre des caméras de surveillance. Non, c'est prévu. Donc, et c'est là que Moko et Moutouya, au Baton Barouya, voilà. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, na gouverneur Ngobila, Basali Moussala, service et mon anime. Service et entretien pour Nango. Kotongeza bien, mais entretien après. Entretien, non, entretien, service et gestion. On a un contrat de gestion avec les privés, avec la société Sogema, on va gérer. Parce que les publics ont montré leurs limites. Pour gérer un gros bazar comme ça, sur le PC Bango est donc au bout d'une année, il a commis des ordres. Donc il y a la société Sogema qui va s'en occuper, va gérer l'espace Oyo. Et puis, vous avez l'espace où il y a un négoce au Afrique Mobimba. Centre et attraction. Afrique Mobimba. Il y a un négoce. Afrique Mobimba. Et vous appelez l'attraction. Ambition, on attend la sécurité aussi. Il faut penser à la sécurité. Ambition. Sécurité, nous allons. Locaux, il y a des pompiers. Aux autres, on a combien? Locaux, pour le service de police. Locaux, pour le service de sécurité non apparent. Donc, c'est un gros bazar. Et donc, on a un budget à combien? Budget total, il y a 45 millions. 45 millions. Ce n'est pas beaucoup. Financement où tu as? Voilà. Financement, une banque. C'est la banque. C'est la banque Sophie Bank qui a financé. Bon, on va appeler ça maman parce que j'aimerais aussi. Le projet ici. Et il a dit, français n'est pas seul, mais études de retour à marché. La société française qui a fait les études ici, comme on a en Aegis. Alors maintenant, main d'œuvre. Oyo, Bazar Osala. Tout ça, chinois, tout ça, naba congolais. Tout ça, naba français, monsieur Bazar Osala. Sous la coordination de l'entreprise Aegis. Et ça a mis une norme. Pour nous, c'est ma pierre. Les pieds sont allés dans une profondeur de 23 mètres. Sous terre, 23 mètres. C'est-à-dire que tout ça, les locomoro érotiques de génération en génération. Ngana yo tokufa, mais bana bakokolo bakotika na marché yo. Comme on a route boy baté, mais kofinga mana finga mao. Nzambeka imuaibi mbanunanga route par rapport à Oyo Sali. Mbanunanga route pas tata mokonje kolo o ayebi ndenge na nyokoma. C'est confirmé, Zando inauguration le 30 novembre. Le 30 novembre. Oh. Zando. Mbano nangai ezali epa ya bana Kinshasa oyo ya génération oyo abano bazana bana mike bazoba gouvernement donc quelque part ils ont fait ma publicité. Yango bongo nangai ngobila so lelo province nyonso na koma ndenge bango bafinga ngai nzambe azo matsanga province nyonso na koma kwa moi star moko fo baya bamona ngobila ngo wapi star moko kinois congolais une star congolaise qui ne bomona mamuto so sana kisangani baya ebele des milliers donc c'est la question ACP alors masumo na sala ezali misala notamment ya ville ya Kinshasa. Sotali Baba lokola Elengesa. Sotali Baba lokola Kikwiti. Elengesa, c'est une avenue transcommunale, une transversale nord-sud pour désengorger le trafic ici dans la ville de Kinshasa. Otali Baba lokola Kikwiti, transversale est-ouest pour le même objectif, donc désengorger le trafic ici dans la ville de Kinshasa. Hôtel lokola Baba lokola Mombele. Avenue Mombele. Outi na euro médical ti et katisi limete Mombele katinga bati na bypass. Hôtel lokola avenue chrétienne ou eleki na c'est à Pont Makelele. Mais avant moi, Jamaïque. Avant moi. Bon la Tsangai gouverneur moko a sali 1 km à Nzela et Sili. Pe batbayi ko inaugurer. Avant depuis 1960. Otali Baba lokola Birmanie. Ekati Bumbu, Ngiringiri,
Kassavoub. Au Taliba réhabilitation est venue 24 novembre. Tokuta qui est dans un état de délabrement hyper avancé. Voilà, donc une avenue complètement défectueuse. De réhabiliter. Hôtel Barbara Lokola Ngiringiri, avenue Ngiringiri. D'ailleurs, au Mona, la commune Lokola Ngiringiri, ma route macadamisée, c'est avec notre avènement, avec l'avènement de Fatih Béton, ce que tout comme Mona, Banzela. Il y a une avenue à venir. Hôtel réhabilitation. Le fleur pour venir à Sosa. Avenue à Sosa. Pour Zobi Malisusu na Wenza Selemba, au Tefobi après Wenza Selemba. Voilà. Hôtel Barbara Lokola avenue manifeste. Avenue manifeste. Côté Boubouti ou Matiba Ngirigiri. Hôtel réhabilitation, il y a avenue Bongolo. Hôtel Pont Bongolo. Depuis plus de 40 ans, le pont était complètement affaissé, donc Kouya et Koufa donc Beba. Il a fallu 40 ans, Bissotoya, pour arrêter l'hémorragie. Tout ça, la pont. Dans les normes, tout ça, les ponts en amont, tout ça, les ponts Mounene, et puis en aval, tout ça, les ponts Moussoussou, Kaouk. Tout ça, les deux ponts. Et puis, tout ça, la canal, et à côté, tout ça, le parc Mourouane. Donc, nous avons fait ça. C'est des choses qui n'ont pas existé avant notre avènement. Même depuis l'époque coloniale, parce que les avenues transcommunales que nous avons ici, le quoi, l'avenue Kassavoubou, l'avenue 24 novembre, bypass, la route de Matadi et tout ça, ce sont des avenues qui ont été construites par le colon. Bissoto Tokoutian, l'avenue Lumumba, tout. Alors, Bissomoko, il a fallu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Aya, n'a gouverné Ngobila pour nous mona ouvrage, des investissements structurants Oyo, tout ça mona, et de la Banzela, et de la Pont, et de la grand marché Oyo. Donc vraiment, ça c'est une innovation et ça depuis de lustres. Au Tali, réhabilitation, le quoi la vu Mongala. Ils ont Koufa complètement. Au Tali, venu le quoi la Landou. Avenue Landou. À Selemba. Il y a relié sur Koyo. Au monde avenue Landou, outil Kikwit est au na Elengesa. Après, toujours Landou, tu continues ti. 24. Et Robima et Katisi Bumbu. Et Katisi Selembaou, Sukoyo et relié Sukoyo Kaluka na Selembaou. Avec le pont Luboudi dans les colonnes. Donc, au Tali et réhabilitation, va venir lui na Kaluka. Au Tali boucle Yamatongue. Oshwe, Pozo, na avenue Permanence. Et tout ça, c'est sous notre leadership. Et nous avons travaillé. Donc, Banzela et Yakoluba. Alors, pour la construction, Otali avenue de la nation. Otali avenue de la nation. Otali avenue de la paix. Où ils en ont combattu. Et Kotiti et Koti qui s'insent. Avenue de la paix, Mati Bikanga Likolo. Otali avenue Sekombaf sur 15 km. Commanda après Wenza 6. Commanda boulevard Lumumba. Qui est Koti sur 15 km. Nous avons déjà fait 13 km. Il nous reste seulement 2 km. Bongo yo sango ya kolubakeno voilà yo zakaka buté bongo ngai sango te ba téléspectateur yo sango il faut le bara bo solo donc télévision na ezali bo solo na bo solo to kolubaka ona moniteur voilà yango ngana osenga ministre nga ya santé ya Aliawa ministre ya environnement ya directeur de cabinet ya Aliawa et coordonnateur nga chargé ya investissement il est là, il s'appelle Emani Mputu bango bakozwayo o tambola nanu dabandi mukolona ndenge na ebio ningo linga mboka na yo ningo linga bande kono ba congolais dabandi ko yepa nanga obi kulutu champagne yango kulutu magnum o ya champagne munene wanga magnum obi wena so munene koleka en Mathusalem voilà biloka ba bonga voilà akombo nazo yekola ndire Otali Matete, Bouka Matete. Côté à Kinsaku, nous avons fait. Otali, avenue Victoire. Toko Kutango, Bano Bengango, lac Kimbuta. Tangana Komi Paf, Bano Bengo, lac Ngobi. Ah! Et je peux ça faux. Mais la Matete Banzele Zana Robeba,
so au komi na matete poko takimbi na coin libula munene zali so oke na foyer oke ndeti côté ya côté babenga ngonini foyer ezo tourner na sima po bakota si titre ezape ya kobeba mais yango na bit hein wana bosali na yango na zuluba pritandera temps pour temps il faut calmer je mbongo ya kosala misala nyonso wana tokozongwa du ozomona badifficulté oyo toza nango lelo oyo même po tofuta baniongo parce que bamisala oyo nyonso oyo tosali oyo banque bakataka biso mbongo chaque fin du mois baza kokata biso mbongo pour la misala ya elenge ça pour la misala ya grand marché oyo chaque mois on nous coupe plus d'$1 million. Alors nous sommes arrivés à un certain moment misala eleki tellement ebele misala ya éclairage public depuis de lustre il n'y a aucun gouvernement depuis 1960 gouvernement provincial je veux dire hein? Gouvernement mon côté gouverneur mon côté où il y a comme gouverneur na Kinshasa alors bien non voilà bana Kinshasa na kanisela bango minda le trick rien et j'ai mis ça là il gouvernement central avec à la pointe la SNEL mais maintenant on a une table ah SNEL namoni faut ma solo il faut biso moko tozwango mais pourtant tozui yango ça demandait beaucoup d'argent alors biso to mbongo tozwa tozwa ba taxe ya mike tozwa nango nous avons nanti ces taxes là alors chaque fin du mois baza kokata biso ba mbongo misel donc comme na niveau moko sukoyo yokat et comment peser comme na niveau moko comment peser mbongo et ça soutenir alors comme le gouvernement provincial en ce qui concerne notre budget d'investissement, notre budget de rémunération, notre budget de fonctionnement, tout ça dépend du gouvernement central. Ce qui est le gouvernement central a payé biso mon até, tout couvre. Donc on a biso, na hôtel de ville, tout ça couvre. Moi refuta, économie difficile. Oye biomo que refuta batute. Naza koloba, économie difficile pour refuta batute. Alors, tout ça obligé, surtout du moins espace mogo. Tout à 2 mois, mais pour nous foutre, c'est la croix et la bannière. Pour nous foutre. Moi, je ne suis pas de mauvaise foi. N'avant dans la bateau, n'a foutre bango. Tout ça, mais ça, tout ça au sale. Rétrocession et route dans le gouvernement central. Tant qu'il y a l'investissement, et dans la rémunération, et dans le fonctionnement, tout le monde tout foutre à bateau. Mais ça là au biso tout sali. Et là, nous tellement bambongo nyon sur la production, à niveau à ville, donc nous sommes butés à ce niveau-là. Rajouter à cela, tu sais comme à niveau mon côté, tant que ministre et à finance, Nicolas Kazadi, le gouvernement central, ailleurs, tout sur les ailleurs, Adam Moninga Sano, tout cola naïe, Adam Moninga Sasa le Kolangaï, Abidangaï, monsieur le gouverneur, ton abino, il y a IREL. Impôt sur le revenu locatif. Et ça, l'économie, ils ont à 20%. Il faut qu'ils t'en là, c'est à 10%. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Tous s'aligner à 10%. Dans la Bible, ceux qui sont alignés à 10%, la société mingi, on a Libanais mingi, bâtiment, tout ça, bah fout à irréalité. Bah on y a comment société immobilière. Est-ce que vous trouvez assez à 10%? La société, voilà, bah on fout à irréel. À bien, quand on a pression, bah on fout à irréel. Mais depuis que tu as changé en haut, tu as quitté à 10%, irréel en haut, bah on fout à 10%. La société immobilière, bah on fout à 10%. Donc, et créer Bissot manque à gagner, il y a plus de 18 millions de dollars par an. Oh, tout ça, alors, Sukoyo, Mbongo, Sukoyo, n'a pas la magie, n'a pas de robot en Mbongo, n'a pas aussi ma moyeke, n'a pas de Sukoyo, Nazali en difficulté. Très bien. Est-ce que. Yo Kangai, n'a qui n'a présenté la situation et pas Tata Mokonzi, a émis la situation autour de Nango. C'est question, gouvernement central, premier ministre, Samalukonde. Alors, ça me semble que mais quand il s'appelle Bana Kinshasa, difficulté au foot à salaire Ezali, quand il s'appelle moi le meilleur, tu es banné au foot à tata na maman, oyo, les autres ont bloqué. Président de la République d'Azona Nangaï, Fati Béton, tu n'as rien mis dans Kinshasa, tu sais merci Mingi, na misala francophonie Nengue Salem, Balou Kelabso, moi le meilleur, moi pata, Toyeba, Nengue au foot, parce que nous sommes bloqués, bah misala to sali Ezali tellement ébélé. Il y a un baki.
lisumu ya ngobila Zara misala na. ezali misala otosali. Eleki ebele, eleki kitoko, pe lisumu ya mibale parti politique oyo ya bana Kinshasa. On va terminer avec la question ACP. Alors, nyonso wana na inga 6 chapitre. Nyonso wana tosali yango dans un temps record. Na bana musala na mois de mai. Lelo tosi ko 6 mois il y a juillet, donc août. Mais pendant ce temps, nous avons vécu une année et demie il y a confinement. Pour mobiliser les recettes, ça a été la croix et la bannière. Mbongo bozowapi ba taxe ba bazo futata mais en même temps ba tout faut ba ça. Donc nous avons vécu tout ça. On a mobilisé mbongo exacté. Confirmé ici le taux kota to kiti irel na biso donc pour combien la situation moya mobilisation des recettes difficile. Alors depuis un moment, depuis pratiquement 2 ans, tous allez dans le service, il y a IGF. Mbongo nyo se fait avec bimana hôtel de ville. Il faut IGF acha Mokoloto. L'explication on peut savoir na cour de compte bazoya. Soki ma prise autorisation de pour Msambongo. On va expliquer ta cour de compte. Alors, tout ça nous avons fait dans un temps record. Dans un temps record malgré le Covid. Covid est mais biso to malgré le Covid tout ça là. Parce que ndamona mobali nasi na nyate sika nasi na zui moi bokonjo mokeo na ninga bien et sengeli natika pe bilombo na ninga kokipo alors yango wana nous sommes investis ma explication na toyoka ma explication nyoso alors batoyo ndeko gouverneur s'il vous plaît ngamna opeso maluba alors batoyo ndoki le bana ndenge no tengo na opeso maluba baye koloba ono voilà ngobila mo mbali wana Zelato Silisa. Zelato Silisa. Zelato Silisa. Comme ça, ceux qui ont dit Zelato Silisa. Bravo. Zelato Silisa. Zelato Silisa. Mais Misal Tosali. Et Zelanzela. Et Zakotonga Bazandone Choyo. Grand marché. Kotonga. Expliquer à moi. Kotia Baminda. Kotia embellissement. Na Nengo Tosali limité. Nengo Tosali Tiba Kotia Massina. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on dit maintenant batata na mama baza koleka na bolembu nyonso bazo kuma na bandako na mango ba tchombura mango bazo botola bango te ba mituko na mango bazo donc vraiment to commis la situation moko bonne. Merci. La ville a évolué. Merci beaucoup. Dans le sens positif. Merci beaucoup. Voilà. Ngande naza police à débat yoza invité. Ah ngana naza leki na yote. Ah ngana naza chef ya plateau yoza invité. Moni biso baba so to bito loba to profiter ka to ba limbisa. Allez. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Tokomi pratiquement à la souka. Ya musala oyo toyaki osala lelo lisolo ya zandu. Na bisaki bino zando oyo ngamoko na moni. Nalobaki yango liboso avant nazaki na plateau. Mais ngamoko pe na se déplacer. Po na zando na bagi aveugle akozala na baba jour à inauguration. Baba muto abando ko expliquer aveugle ke basilisi misala. Mais aveugle tanga bando poussa la même na solo. Na batunde bazokota akoyeba ke zando sili. Mais likambo attend, est-ce que kosila na novembre tozo croire na maloba ya lobby il reste 4 mois, on saura. Mais bande ko nanga bondi melanga oyo salami awa. Nabi bembe bako sepela po bana na bango bazoke de pezando malamu. C'est que j'ai vu, je suis témoin. Alors peut-être pour terminer, tout le bela ACP pour terminer. Le problème est ça. Misala na ACP. Et si tu le beli li sumo li disa. Awa tokomi na suka, tout le bela li sumo ya suka.
tolobela lisumu ya suka bakinois bazolanda yo congolais en général lisolo ya ACP eza lisolo ya bakinois kaka te eza lisolo ya Congo mobimba bosalaki sortie officielle na bino na stade naza témoin ya koloba ke boza ba parti na ebite sofo na tanga mibale to misato mais il faut toluka ba parti na maboko to vérifier na caméra oyo batondisa stade de martyr toyebi ke na ba musicien batondisa ba stade yebani na ba musique to kota te toyebi ba jibe ba wera lelo bafali na bafere batondisi ba stade de ce côté là na ba musicien likambo eza te mais côté ya politique peut-être fona la Moussa Etienne Tshisekedi mais na vivant ndenge totikali boye ACP au démontrer bato na stade mais est-ce que au démontrer ki moyena mbongo somba ki conscience ba congolais po baya na stade ACP za nango parti mallette boyaki ka ko créer logo moko tape à l'œil po bo attirer bato ba croire na bino vision ya ACP zali nini lelo to ke na processus électoral bo aligner combien de candidats pourquoi bato faut basa la confiance na ACP na ba élection ezoya na pesi yo tapis les gars lokola mokonzi loba makambo yo lingi to sukisa la place wa ndeko sango merci mingi na motuna na yo ACP ndengo mongolo biawa tout ça qui sorti na biso le 28 mai 2022 2021 2021 2022 non 2022 parce que voilà 2022 partout en avant tout ça yango batu belé national le bango na télévision mais batu mingi ba e bagate bitumba ACP soko momoni moto azo bundisa ACP yeba ki asi échoué na parce que ACP est mukano na nzambe ACP est mukano na nzambe pamba te avant tout ça la partie wana eza ba pasteur ba ba don spirituel moko te belé ba misu ba utiti na ba Ghana ba sengi biso to ça la ACP mais bon mon ACP na ninga so forcer te parce qu'on a envie tout forcer même bibe mi balom akba eza na luya lu moko osanati nzambe atia yango loboko na niveau moko ya osanati muto ko bunsango bitumba ACP eza na bitumba ye moko nzambe parce ye moko atindela biso prophétie tout ça la ACP avant tout ça la yango na kena moni tata mokonzi ekolo na bitala ba message prophétique tozui to na sala ACP pour na soutenir la deuxième mandat na ayebi na ngai kende vas-y to sali ACP to bandi musala travail obinga so na côté musala na côté la Congo il y a des choses ba monanga na beaucoup forcer so moninga na beaucoup forcer na tina so bo moninga na vandi bo musanga na boui na osala te pour na biso na sali oh yande somo na vandi tubani na bandi ko yamba ba na za ko yamba ba même na ndako mosenga mais yo ka ko yamba ba mi ko so na bitikanga na yebilo na osala ko yamba ba maintenant to za ko sala sortie officielle baninga na ngali sanu babi sortie officielle ya parti he bosa on a stade bosa ne nga bi beaucoup monde parce que tout ce préparé qui bambodi na biso nyusu na ba c'était to kenango pe to ke na stade canon et bitam Kinshasa ba na to mona boyti batoni na kati batondi na libanda tina ba limité tina ba N3 batoni c'est-à-dire que bana Kinshasa to sensibiliser bango to lobi boya tout ça la partie ACP Zangaté. À qui donc c'est bel ACP? C'est à nous, c'est bel ACP. Voilà. À qui donc c'est bel ACP? C'est à nous, c'est bel ACP. Nenga ACP Zana. Et ça même yayo. Oh, ça moi qui ça ça parti na biso bana qui ça. Sangwa sala politique. Sangwa kota politique. Même bano yo ba robota masima na biso ba roya ba kotombola ACP. Eza ndemo. Biso to la tabango modus operandi vision ezani pona toza koya
pour na baye ozoela ngonga poto komi na suka ya ko soutenir ACP et la ACP to na idéologie na biso to zali boboto to na boboto to zala bondeko to zala bomoko na kata parti politique o ya biso aki donc c'est bel ACP c'est à nous c'est bel ACP écouta bato na kati o bazali ko promouvoir ba valeur ya bolingo o to bengi amour o bato belé basala sous promotion yango ba bosala ba tia yango ba comment otala intérêt ya bango biso na kati kuna toujours promouvoir ba valeur ko l'amour ba valeur ya liboke moko ya lisanga moko parce que nous savons que l'union fait la force ndeko sango yo za populaire na kati ya Congo mobimba na ba di sokolobi oke na stade ka yo moko kotonsa ngote on a besoin aux arabes ndeko na yo na baninga vous allez belé pour autant ça stade. C'est comme ça que biso ACP nous sommes une majorité populaire. Mokonjo tozana ye azamona Kinshasa to ko accompagner ye ndenge nini yango wana ACP tout ça qui est ACP to accompagner président na biso azwa deuxième mandat na ye. Bon aligner combien de candidats? To aligner ba candidats et belé hein. Mais non mais éviter. Hein? Bon aligner à 100. ACP tozana deux regroupements hein. Tozana au-delà nous sommes au-delà de il y a 700 Bah 700 au bois aligné. Parti est azo financé ba candidat. Parti ba député monsieur bazo financé hein. Mais dans le web comme tant que tout ça qui sortie officielle. On a eu des dons qui sont venus de partout hein. Ba don est belé til lo. Tout continue aux ba don, tout au Kenya Kisangani. Toujours ba don est belé, ba to pesenga yomo ebi ke ba peso ba bon. Ba ça le congrès. Tout taki ko kende na Congo central, na stade. Tout ça meeting na biso na stade ya Kisangani na mona ki ba toaki belé stade des Otonda. To ke na Kisangani. La même chose, fêter premier anniversaire na biso kuna. Place la indépendance ezaki Otonda. Bango babi nan ba mona bote. Ba bala nyoso. Est-ce que congrès ça mate parti politique au moins parti politique ça congrès a prévu pour désigner candidat président. Congrès la biso to sala ngo dans mois de septembre. Dans mois de septembre, aux candidat président. Mais parce que bato ya ba ndokyo ba na keto ba gena ofuna nga kunati. Et pas moko nyamboka ono ngobila aza candidat ke bana ngobila azana nande ko na Fayulu ngobila ngai nazande naza sima ya président ozo banga ko postuler le président pozo banga fachi to poza na ambition te na bien président la République ningazawana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fachi béton ningazawana ayebi ke naza sima na ye bato yo pe ba funda ngai pa na ye o baloba ke ngai naza na ambition naza candidat en 2023 bango pe ba yebi ke naza na ambition na te naza na ambition ya ozala député na district ya Funa. Ah, oza candidat député la Funa. Candidat député. Lokola batu nyonso. Lokola tozana 12 sièges. Godem po ibino nyonso na Funa. Tozana 12 sièges. Funa eza ngobila batika baba. Te nazolo ba. Funa eza na rappelé kaka ke bozana circonscription. Funa eza biso voilà. Certains général na biso azalia wa. OK. Il est pas un candidat? Il est un candidat na Moamba. Na Moamba. Pona obundana na Moamba il faut pika pende. Et bon hein? Pika pende parce que numéro 1 na Moamba eza Charles Mutamutu. Bato bazo talanga bo talanga malamu ngana ebisino numéro 1 na Moamba eza Charles Mutamutu. Numéro président de la jeunesse et la France, Nolita Bouyaza. Il n'est pas un candidat. Il n'est pas un candidat qui s'est Ah oui, bien. Oh, naïe bien, journaliste mounene. Les sages, naïe bien. Donc vraiment, nous avons biso ACP. Toye pour nous sabater. Toye pour nous participer. Na mosala o tata mokonja o sala biso pe to la kisake. Tuza simanaye. Tuza pe kotia toya na bakoni na biso. Mais eza ya moto makasi. Tant tozo na moto bakoni na biso ya opéra moto makasi. Baninga musu ba pas jo ndeni ba bakoni na moto makasi. Yango wana
likunya et botami kindoki et koti. Très bien. Kindoki et bandara na likunya. Elvis a postulé. Kindoki et bandara. Elvis Azate. Elvis nani? Et Lévi, pardon. Lévi. Lévi. Il a postulé. Bon, Tisco on a posé candidature, mais Karami t'a opposé. Roland Isso. Hein? Roland Isso. Roland Isso. Ouais. Roland Isso. Roland Isso, ouais. Il a postulé. Ah, Roland. On a candidat. Hein? Bon, Junior Nembalem. Ah! Il y a une pointe. Junior Aza? Il y a numéro 1. Il y a what? Tchang. Bon, Trésor Congolo. Trésor Congolo, on a candidat. Très bien. Voilà. Alors, on va terminer un dernier mot. Tellement na moto makasi, bondoki, bondoki, kindoki, ou bien kindoki et bandara likundu, ou bien on fait likundu. Kindoki et bandara likundu na likunya. Pas likunya. Ah, mais bateau nrenini. Ba na stade awa bakoti ngombi. Bakoti ngombi. Wana zolo ba terre makino po batumsu ba yokate. Na mona kisasa. Po ba oba ya ba yokate. Ozomona? Sikoyo bake na Congo central ngombi. Toke na Kisangani ngombi. Sikoyo ngombi ezeki tellement trop tobi non voilà. Ngombi tozong se ngombi to vana na kwitandera tempo lutumba teke. OK. Alors sikoyo aussi. Na peso malo. Maman Bulunzanga bazo ko bunza biso. Mais ba combat na biso eza biso te. To pesa on na Nzambe yenda mbutele. Po biso ne to alia. To na biso bampavala. Oloka. To na biso bampavala. Donc ba biaker hein. To na biso ba muswamba. Ozomona. Mais bituma na biso Nzambe nde akotela biso. Ndenge baza ko sala boye. Ko bunisa biso na makambo to bitina te. Ba okutana na erunya Nzambe. Kanga datelo. Ba oyo nyonso bazo bunisa biso. Na makambo biso to bitina te. Ba okutana na erunya Nzambe. Allez, on va faire. En ce moment là, bango moko ba kozwa mbano na bango. Voilà. Allez. Na ba elo na ngolo ba toujours lobe mukamba parti politique. Voilà. Bon mona ke depuis Touta qui sangani, ba combat et sous ma casse. D'ailleurs, toi la passé au Moko Sambla Ranae, comme on a na autant comme on a comme Jacques Kangoudi. Bazar Azakoudi Mota ba passé mususu. Mais au Penza Yaki, auto Sambela Guinae, secrétaire général Yawa, envoyé ça nom. Avant tout ça la sortie officielle. Il y a parti Nabiso, aye à Moningaï, à Moni secrétaire général, a dit faux. To sambela parce que même pasteur Mutombo église amen hein ba bi na biso il faut ko sambela parce que parti na bino eza na lu pemba moko sanate alors so bo sali sortie officielle bitumbo re la bino il faut ka Nzambe moko azala so Nzambe te bo ko rater bon to sambeli na pasteur Jacques makamna azuru baba to sambeli aiboke tango pe to silisi sortie officielle na biso 2 jours après to zongi sous na siège na biso à parti pour remercier Nzambe parce que makambo a sala biso comme révélation yango nde to monaki na sortie officielle. Merci beaucoup frère tango to quel sous tango quel sous qui sangani to zongi babika bitumba ko sous parce que bato yo ya keto bato yo ya badongolo miso bato mitema likundu ba mato ekikalungu ba miso ba vondro hein bango desko ba tombola motolo ko kaina pour na balukela biso ba problème mais bituma na biso eza biso te. Très bien. Allez bundisa nde bana Nzambe sozo bundisa est-ce que toko ko sukisa pour ngonga ezoleka biso likambo te bezaka mwana moto okutana suka okutana tata na ye parce que mwana moto alors que nzela batindi ezando batindi ake d'alimentation batindi ake de classe yo okalaka na nzela. Monsieur Ngobila gentil peut-être double patte gouverneur et ville s'il vous plaît okutana tata na ye na nzela parce que mwana wana akofunda yo pa tata na ye s'il vous plaît. Alors bitumba nyonso bazo bundisa biso yo toza kofunda pe pa tata na biso azali yo likolo mais yende sikoyo
à régler ba compte bango moko na moko. Merci. Comme on dit, merci. Merci, on a fini. La vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel. Merci. Alors makambo na lobi awa. Nzambe ga yemo. Merci. Allez, s'il vous plaît. Bossolo Télévision avait un seul objectif, Yagoyana Zando, pour la solo la gouverneur, par rapport à ma question d'actualité, et puis qu'on a sabino évolution Zando. Zando est zalaki loko la mythe, les leçons comme un peu réalité. Zando est zalaki kakali solo, mais les solo yango zola tanzoto yango zaki ya motuya. Je peux rassurer na bakinois na bakinoise, motonio so bandagobo mambongo na ye. Oyazoka na kosala entrepreneuriat dans les jours à venir pour oza na place moko na Zando 65 000 places oyezo zela bino ba chambre froide des ali biloko ya ndenge na ndenge et kozala carrefour moko ya attraction makasi oyo ko benda bato ba kouta bipai na bipai pote ba se retrouver awa ba congolais belé place bozali j'espère que Bolandi Gentini Ngobila o lelo akomi prédicateur na suka boyoki frère Ngobila ndenga zotea azomi kabanyo so na nzambe oyo ko bundela ye contre bateau nyonso bazotiela ye motema ye mo azopesa bango bakombo bato ya likunya bato ya likundu matoi bapeka nyonso ye moko alobi bouti koyoka ye mais monsieur le gouverneur liloba moko ya koloba pour ba mama oyo babana koteka na Zando ba mama oyo babana koteka na Zando avant tolongola bango awa to lisaki bango nyonso bazana kati ya kaye alors kalami te to recontacter bango ba service na biso ba recontacter bango pour totala ndenge tout bana ko reprendre bango. Très bien. Mais na ordre, dans l'ordre. Moto moko abenga bino teko no voilà ba place baza ko teka songolo pakara parce que bato et na bato musu batombola moto lokola kaina pona koluka mbongo na bomengo baza ebele. Allez. Alors bato wana suko baza ko kende bipai na bipai. Bazoluka ba expliquer bato. Na ba message ko pesa na ba magasin ko pesa rien. Le moment opportun moto azali chargé à gérer makambo azano ezali société Sogema ezali dirigé par mwana mboka Dieudonné Yende ako donc ezana gestion moko le moment opportun au sale la mise au point bato baroye ba bazala communiquer merci bato le moment opportun no lobi awa tout ça la communiquer pour la adresse tu peux ça là ba numéro de téléphone très bien oyo bato ba kokende pour s'enregistrer merci beaucoup ba bisika ezali ebele. Allez nous sommes arrivés à la fin alors ba wenze nyoso zinga wa yango tokanga yango pona ko permettre ba mama nyoso wana finalement akotawa et puis bisika nyoso wana tout ça la promotion immobilière merci beaucoup. Alors finalement, nous sommes arrivés à la fin. Pour Namokolo Lelo. Merci à monsieur le gouverneur de la ville. Nanemo Yambagi Mbela Nabiso. Namituna Nyonso répondre awa. Je pense que épée simpole na bateau nyonso bazalaki na ba zone d'ombre. On va comprendre peut-être philosophie, la manière de faire. Mais on arrive à comprendre que Zando, d'ici le 30 novembre, et aux à la disposition de Bisso Bakinois, Bisso Congolais, Bisso Africain, et aux à la Lolendo pour Bisso. Voilà. Blaise Louye également est aussi candidat na Lemba. J'espère que le moment opportun, bon, on a bango nyon so bato ACPO, baroya pe na bosolo, mais kuna parler aux alate pour public aux alate, bambo de robeta ma vrai ou faux pe aux ala. Gigal également personne à Moamba, SK Cordon Ernest, binono so la pe si binombote SK bozwami, to silisi pona mokolo ya lelo, nako kitanga imoko pona tala ya solo soki ba centre de santé tongami, nako kita pona tala makambo ya lumière, nako tala pe makambo ya banzela. Nako kende kotala pe makambo metro kino babeteli tolo soki eza solo et puis nako vérifier la souka soki Godem Poina Gentini Ngobila baza na problème tela Jekoko ba rumeur ebimaki a rejeté yango en bloc mais ça reste à savoir tolingi pezala batu baza na kimia. Nous sommes arrivés à la fin. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Et monsieur Sili. Et monsieur Sili déjà. Monsieur Sili, bye bye. Oh, monsieur Sili.